Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous soit des shows d'Enar TV. Merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Sokotan Ngamba Alboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV à la réalité. Tu es tous là ensemble. Kakande tous sur la Nabino. Naena lisolo moko lisolo yo na olinga ba mama bolanda très bien. Papa na biso abenga papa lobi des shows na landio ya trop ba mama baza trop maline. Trop. Ba mama baza trop maline. Ba mama ba okosela ba papa makambu trop. Wana papa ndenga lobi des shows opesa binonde lisolo. Papa lobi des shows na landio ya trop zwa siko yanga yebisa ba mama to yoke loroni ba mama ba koloba. Yona lobi ba mama bolanda très bien. Non, on a rappelé le moko. Il y a une cloche de notification quand on est dans la question. Il y a cloche de notification. Ngongana yo il faut ezala ndengwana ezana des signes likolo. So ezana des signes de vibration et vous allez bien. Ezana ndeko mo abenga ninga salisa ndeko mo si obachaka zemi na mwana poto na Kinshasa. Émission na sali on ça fait 3 mois sur 4 mois. Ndeko obenga lelo. C'est-à-dire pour ta la émission na biso bien. Cloche de notification, c'est très important pour orata ba émission te souhaite toche sikoyo yo potali sikoyo. Soko ozwara ba émission nanga sikoyo yo problème etali yo te mais soko tala nga na retard vérifier cloche de notification. Accepter toute notification soko fini likolo ngonga et l'accès toutes accepter toutes et permettre yo ozwara so na koti yo koti semaine prochaine to bandi ba émission en ligne ouverte to tia téléphone au bengi au pesibiso ba réflexion na yo et ça la bien yo na ngana rappeler au cha cloche de notification pour aider yo au tala ba émission na biso bien. Voilà tozongi na sujet mais rapidement na lingana pesa ba dédicace na bandeko tout au Holanda des shows d'Enar TV bandeko mingi on na pesa ba dédicace na bango na mo na bango baza so na che émission ba mo bango ba otala. Voilà tina tolo ba cloche de notification ngwana po to mo na rappel yo to pesa o pe libanga e ko sala bien. Voilà na leki na ko pesa mabanga nanga na makila mayesu. Merci beaucoup Esiko Ozali. Na remercier Chimi Makenish. Merci beaucoup Roto Zwami. Na remercier Judith Mulonda. Judith Mulonda. Merci beaucoup Esiko Zwami. Na remercier Clémentine Lyongo. Merci. Tiffany Miramambu. Tiffany Miramambu. Merci beaucoup. Alain Wanga. Merci. Mamisa Makwa. Merci beaucoup. Élisée Ditou. Merci Élisée Ditou. Shada Kalali. Merci beaucoup. Ladine Tefo. Merci Ladine Tefo. Yoku tuna omono ya chaque air. Madeleine Atumba. Merci beaucoup. Vanessa Mpadi. Merci. Marie-José Mafuta. Merci beaucoup. Yo pezala on a cha cloche de notification na mona kayo. Ego sala bien. Na pesa ope mbote. Ego sala yo bien andako. Tobeta lisolo. Papa lobi des shows ba maman ba oko c'est la biso trop. Wana papa na opesuka lisolo nga na pesa abinokar. C'est ba pesi nga na pesi yo. Yo pesa biso ka réflexion par rapport ya ndenge papa lobi. Papa lobi des shows na balaki mwasi nanga tobota na eba na misato ba balanaka. Balongwaka Kinshasa bake na Angola. Kokoma na Angola baluki vi bakangisi bambongo na bango. Mama bande kolinga babota bana 5. Papa na biso abi des shows tellement afrique ezalaki moto na préféré été to bota bana 5. Même ça qui est to garder no bano misato. To luka moyen so ito komi na ba Europe nde to bota mi balé po basala 5. Po papa na biso alobi mwasi na ye famille na bango babota bango muke. Maman mwasi na ye abande kolinga bana na ye babota bana ebele po bango babota ma muke. Voilà pourquoi mwasi abande kolinga babota bana 5 mais papa alobi Afrika moto. Na yebisa ki mwasi na nga zeya so ito komi na Europe. To baksami balé po basala 5. Papa wakende na Angola baluki mbongo. Bazongi na Kinshasa na RDC bake maamba voyage. Mobile falaki a voyager aya na France. Papa lobi des shows obika mamba batindiker bagang. Basali papa na biso voyage balobaki okita Maroc France. Kokoma na Maroc voyage baby. Papa kangami na Maroc. Toza aw. Papa lobi des shows toye kokoma na Maroc na 2011.
Tokomi na 2012 mwasi abandi ba menace na Kinshasa makambo ya mbongo. Pesa mbongo tinda mbongo, pesa mbongo tinda mbongo. Papa na biso abi de show. Kolongwa na Angola tango toye na Kinshasa, na tika ye mwasi na ngana ba affaire. Mbongo nyonso tosalaki na Angola, na tikeli ye mbongo, na tikeli ye na ba affaire po atikala ye na bana misato. Ngana sali voyage, na yebe ke na okemba moko France, mais voyage bebi na Maroc. 2012 mwasi na ya bandi mobulu, mbongo. Papa lobi de show, tuna bandeko nyonso baleka na Maroc. To bandeko nyonso o ba na Maroc balandaka yo de show ba repesa réponse. Na Maroc musale ezate. Musale ezate na Maroc. Maroc eza très difficile. Na yebisi mwasi na nga mboka na eza mboka bandibu musale ezate na kozwa mbongo wati ya kubanda kotindela yo chaque mois. Po mama bande kolela mobali atindela ka mbongo chaque mois. Papa na biso lobi de show na benga ba famille mwasi na nga na meki ko expliquer bango. Basola na ndeko na bango. Pasi ezali kote na yaki zaki eske singela na zalate accident voyage baby yango na kangami na Maroc. Mbongo oyo azosenga na tindela ka chaque mois na kozwa wapi. Toza awa. Papa lobi de show tokomi na 2013 mwasi abandi ko pesa ye réponse. Soki ozotindela nga mbongo te na ko préférer na luka na nga mutu na nga mususu na bando vivre na ye. Ya mwasi ya mutu. Mwasi babala mama bana misato. Apesi mobile na réponse soko zotinda mbongo te franchement na préféré na luka nzu koma ubenga. Na préféré na luka mutu na nga kotoyo abando pesa nga mbongo. Papa biso abi de show na zwaki émotion. Émotion yeba na Maroc souffrance mbongo ezate nazo débrouiller en même temps on toyeko koma na ba 2013 na komi prêt à voyage. To bundi ba cop ka ndenge za ka affaire ya koluka banani comment dirais-je koluka ba tindiker amona ni to beta cop na bandeni na okota na Europe. Mais chose grave, papa lobi na ba 2013 wana mwasi azaki aza déjà na zemi. To ça wana. Mwasi azaki asa azui zemi pa mutu musu tinda banda lobo na koluka mutu nanga na ba 2012 wana trop tard azaki de na mutu. Kokoma na ba 2013 mwasi na azaki déjà na zemi. Yango azobenga papa soki otindeli nga mbongo te na préféré na luka mutu nanga mususu kotoyo na bota nanga mwana kotoyo na continuer vie nanga. De show. Webi mambo salama. Ya landa na lisolo. Papa na biso lobi de show na monaki ekomi un peu louche na bengi ba camarade nanga na Kinshasa. O to yebana na bango na époque to sala na bango na tango ya ba garde civile ba yebanaki bazali na bango na ba Angola na ba Kinshasa ba bandai ko solo ebika nde bato ba panzanaka. Ba camarade na ba lobi na ebo mon cher. Abenga ba camarade ne en fait na Kinshasa c'est mon cher boluka na bomona mwasi nanga bomeka kotala ebo eba qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mwasi nanga azo tia makelele belé côté nazo souffrir? Baninga na ye na Kinshasa ba kedai kotala mwasi na ye pe ba monaka mwasi na ye na nzela. Ba ebisi mon cher mwasi oyo zo bunda na pona ye tika ko pasola muntu to monaka ye azaka déjà na muntu na ye ba vivraka déjà. Ba vivraka ya robomba na te c'est-à-dire akoma na mobali. Wana 2013. Mwasi na yo akoma na mobali azana muntu na ye ya kuzu te me ya poisa. Azalaka déjà na mobali. Papa lobi de show na zwa choc. Likambo ba camarade ba yebisinga na ndimate. Na ye ko benga siko pa na biso bakende pa na nga kote na tika ka ya vanda. Bakende ko surveiller ba landa ba yeba problème nini ezali. Bande kwa mobali basali effort bake kota mwasi. Bake kokuta mwasi akotisa déjà mobali na ndako. Mwasi azwa déjà mobali et puis bakuti na zemi ya gaillard. Chose grave, mwasi ya libala. Bacha yo zemi na mutu mususu. Papa lobi de show, ba mama bazo kosela biso pe trop. Ba mama baza trop maline, hein? Wana ba terme papa bimisi alobi ba mama baza trop maline. Betela bango lisolo o toyo kanini bakoloba pona moninga na bango mwasi. Papa lobi de show bande konanga baketa la mwasi nanga bakuti mwasi nanga na zemi. Mama ya bana misato, mwasi ya libala, na zemi, na mobali. Azara déjà na mobali, aza déjà na zemi. Papa lobi de show, libala ekufelaka wana paske akomi déjà na zemi. Nzamba sala grâce, lelo nde tolo babwe, nde tobeta lisolo. Papa azara na France. Papa na biso aza na France. Papa lobi de show na minute na France, na ambara de choix. Nazo zanga mwasi ya kobala. Na zangi mwasi ya kobala na poto yango na landaka yo de show ba émission lobaka. Na yo kaka souci na makambo basi.
Ya on a lingi beta nan o yanga ba mama ba pe sa réponse. Na minute o papa lobi azana embarras de choix. Alingi déjà basi misatu na poto e marché te. Makanisi na ye komi kozonga na mwasi na ye na Kinshasa, mama ya bana misatu ya tika. Mais chose grave, mwasi na ye na minute o akoma na bana mibale. Akoma na bana mibale, abotana mobali na ye mususu o balingana na Kinshasa. Papa lobi de cho na landaka yo ebele na yo kaka ba mama bazo funda kaka biso ba papa. Ba mama bazo funda na yo kaka mama zwa yanga siko loba yebisa ba mama na besoin ba mama ba pesa commentaire na tanga ba commentaire na bango. Tout ça ona. Ndeko mama okoloba nini? Pesa biso commentaire na problème à papa na biso conseil ni oko pesa papa. Pe conseil ni yo komi pesa yo moko ndeko mama. Po eza muninga na bino mwasi. Papa lobi de cho beta yango. Nga na pesi yo yanga. Naza na poto na komi troublé na lingi déjà basi misatu et marché. Mais na komi na idée na recourir na mwasi na nga na Kinshasa. Mais chose grave. Bana déjà mi balé ya batunakati. Abota, akenda. Pourquoi patience ezate? Tout ça wana. Yango papa lobi basi baza trop maline. Trop maline, c'est-à-dire papa lobi ba maman bino bozo lobaka me bozo tala ya binote. Voilà pourquoi papa lobi betango. Yebisa ba mama ba yeba, yebisa bango ba yoka. Papa lobi na minute akomi kosala ba démarche, azwara bana na emisatu babota baya na poto po mwasi. Abala déjà mutu mususu mwasi, abota na mutu mususu esali mawapasi. Na soni, pourquoi kozanga patience? Papa na biso lobi de show. Mwasi tia bande ko senga mbongo, azo senga mbongo po boko la zemi ya mutu mususu. Ngana yeba kite. Ache menasi ya makasi mbongo soko tindelinga mbongo te malam kutu na luka mutu na nga mususu na bana continuer ko bota yebiki bien ngana za na besoin na bota ba na ngebele alors na moni neti yo makambo ngo okay na ngo bien te soki ndengwana na ko se décider na zo mutu mususu papa biso abi de choses tanga olo bandengwana nzoka zaki déjà na zemi pourtant ou famille papa na biso bake ko tala semeki bakuti semeki déjà libumwe vimba. Libumweza déjà ya kovimba na zemi. C'est-à-dire abanda ko tia menace papa tinda mbongo aboko la zemi ya mutu mususu. Ba mama bozanga pe mawa kote moko wa. Des choses de Nar TV. Et rien que la vérité. Hier sur une émission vérité te na ocha na erreur. To lo bara vérité pour mutu na mutu attirer les sons na kati. C'est ça, to lo ba émission, tout ça l'émission avec sagesse et l'intelligence, ba to ba lo mwana ba erreur. Tout ça wana. Maman zo forcé mobali mbongo po boko la zemi ya mutu mususu. Tia zo lo bagena ko zo mobali mususu azalaki déjà na mobali. Pourtant baketale bakuti de azemi za ya kovimba. Na soni wana mama atikalaka abenga papa na biso yebisa famille na yo. Baya ko sukolanga maboko. Ndenge na sina komi mwasi ya mutu mususu ba sukolanga maboko na tikala libre na sala vie nanga. Papa na biso alobi de show na pesa ye réponse boye yo ka réponse à papa. Ayebisa mwasi na ye na Kinshasa yozo senga ba sukolo maboko eza mukie. Bana nanga na ozwa bango pona balaka yo. Mezela mukonga mona koya oleba sukolo maboko ngana oya sukolo nde nzoto mobimba. Pour continuer vie. Et sali mawapasi. Na soni. Voilà oh papa na biso alobi to ebisa bino ango wana. Papa lobi de show ba maman bazo funda biso ebele. Na landaka yo trop. Na zo kane ba maman ba oloba. Mais yebisa siko ba maman o muninga na bango mwasi asali. Ba pesa biso commentaire, ba pesa ba réflexion, ba pesa biso nini comment dirais-je? Ba yebisa biso nini siko bango ba oki koloba pona bango moko. Voilà sujet ngwana yango na baki landa na bokebi pour comprendre. Et ça li mawapasi na soni yaya tolobara nyons tout patience et futaka. Papa na biso lelo na poto akomi na posa mwasi mais mwasi déjà kenda. Bana mi balé déjà. Pour le autres en 2020. Mwasi azwara zemi na 2013. Lelo toza na combien 7 ans. Akomi na bana mi balé. Ba robenge ndenge nini. OK papa azo regretter papa lobi des choses to bimara Congo ponga na voyager. To bimangi Congo poto kabwana te mais to kabwani pona manque de patience. Ya mwasi nanga. Toza wana aki la faute. Yango papa atuni aki la faute na kati ya likamboyo. Conseil ni yo kopesa papa na biso. Tant que sage, toza na besoin ba sage bo pesa conseil. Sauf que mutasi abota hein. Papa lobika kaboyoka po ayoki ba mama bazoko funda mingi ba mama ba opesa ba sujet ou ezo condamner plus mibale. Ya onga pe na epsa ki ndeko moko abi de show.
Pona ni yo lobela kaka basi yo lobela kaka ba mama. Yaya deshonda ko créer lisolo te po yebisa yo. Ngana ko beta o ba pesi ngana beti. Papa na biso apesi to beti ya ba papa. Soki papa azobenga te, soki ba papa ba obenga te. Mais to beta o ya ba mama. Yango papa biso abi des choses trop c'est trop, zo wana beta. Ba mama ba yoka. Voilà, donc ngana créer ma solo te, ba mama ba pesi ngana beti. Ba papa ba pesi to beti. Baleki na biso abasi ba pesi to beti, ba mama na biso na ba papa ba pesi to beti ma solo. Voilà, yango tolobi benga des choses de na TV na ba sujet ya bien. Tolobe la ba sujet tout. Oye komelio pesa biso lisolo to betango lisolo so lobi to tanga kombo to tanga so lobi to tanga te to beta ka lisolo to tanga kombo na te to kenda na ngo boye na des choses de na TV. Voilà numéro na ngo wana gravé na WhatsApp pour kozwanga pesa biso lisolo no to lobela ngo esala bien na koleka na kosukisa na pesi dédicace to pe libanga na nga na papa na biso Dani mobali ya mama mami na Allemagne yebisa bébé Danelo des choses de na TV wana papa na biso abi des choses na kama asweka na uti musala na tikisa kinase mwana nga ata banda otala film a dessin animé mba moko longoli a des shows de Nar TV c'est-à-dire na bana ba ebi des shows abi surtout alinga nzembu na nga ya bana Congo bolanda des shows de Nar TV c'est-à-dire mwana na yeso amonika papa koti papa na biso danani papa na biso Dani na Allemagne alobi des shows mwana nga sweka na koti na ndako longoli dessin animé Mbalamonko des shows d'Enar. Voilà. Merci beaucoup quand même. Pesa bébé Danelo Bambo Tebele. Tous en abino ensemble. Femme sage. Bambo Tebele, femme sage. Femme de la promesse Bambo Tebele. Swami. KLG Swami. Na pesio Pembo Tebele. Sandra. Sandra Nabiso na Paris. Sandra Kakwenda. Sandra Kakwenda na Paris. Na pesio Bambo Tebele. Wana ba membre officiel ya des shows d'Enar TV. Na pesi mbote na Mami Domingos. Merci beaucoup Mami Domingos. Belle Daloukusa. La taille avantageuse. Et ça la yo bien koto zwami. Et ça la yo goût Belle Daloukusa. Yo ebika ramasolo akati. Wana babenga oni wana ngwende. Voilà. Et ça la bino bien sika bozwami. Dani Loyembo merci. Mira Eloko merci beaucoup. Antoinette Mikobi. Antoinette Mikobi merci beaucoup. Julia Mbuka. Titi Bonaventure merci beaucoup. Alain Moko, merci beaucoup. Bwana Frédéric, merci beaucoup. Nabanzi boza ebele. To bando pesa bambote muke. To suki wana pona lelo, zala brancher sur des shows de Nar TV. Kobo sanate tia cloche de notification denge na lobby. Tiango ndengo wana po ozanga ba émission na bisote. Kobo sanate, partagez votre émission. Pesa bande comme susu batala. Et ko sunga pe mabota mususu quelque part. Et ko sunga bande ko ba erreur longwa. Aimez commenter votre émission. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission ezakouya. Ciao.